L'histoire du jour na Dikina TV, la championne, choc à bolingo. La championne choc ya bolingo beli sanga liboma. Choc ya bolingo pesangai na yebite na lobanini. La championne, soki no ba boya yote, bo comprendre laisser bote bande ko laisser bo ake studio. Laisser bo yembi. Aleli Kevin na ye. Bande ko bolingo yo. Okoya okoma karateka, okoma borseuse, o borser likola bolingo, okoma bunda bunda pam pam. L'amour là est mauvais de. Nazolo bana si s'agit boke de peut-être qu'on se renseigner na nini na couvent. Exactement moko trop glissant même. Bo suivez histoire ya ndeko moi si tant mobali ya boya ki akoma lokola liboma. Azolinga comprendre celle mobali nini. Siko pona ko alobi pona na dimne douleur wana la championne na bimati na ba sénégalais na bima na bikolo nyoso ko s'imaginer nyoso ka pona luka na yeba est-ce que naza mwasi te na côté pisi bien te ndenge nini bande ko suivre l'histoire du jour na Dikina TV awa masolo te bande ko di pétrin awa masolo awa penza makambo ezali. Ah, okosala nini okoningana. Suivez l'histoire des jours juste après la pub bon to bana koyoka ndenge nini ndeko mwasi mutu aluka ki etango mobali ya boya ki. Suivez. Concept TV et na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afili lambo mama masolo automadi afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolinga politique pona ba obalinga politique musique pona ba obalinga musique ya awo ko se retrouver s'abonner liboke mama massivement okozala desite awa mwasa mayele nda kosala mosala awa ezali la femme na taille mwasi na likukuma ya Chelsea ya yoso yoka sabone po yoka lolenge nini kokuma Chelsea ezalaka sabone massivement liboke moko zala desite afisho nde makambo afisho oza danger Osa danger. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné kanda on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na babonné sur Dikina TV partout dans le monde ici. Bozali, je dis bienvenue à nouveau. Abonnez, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Bandeko. Ndeko mo sabela championne a beta li solo nanga choc bolingo ningi sanga moto choc bolingo na komi ko senga aide siko ko senga aide te na woya penza boye mianda solo na mobile nanga toko solo na mobile na yo ngai kutu na mona ki alekana ka boye la championne tina batonda ko senga te ba so na mobile na sengaki mobile boya nga lakate ndeke ezalaka na ndako mwa ba dispute mike soki pe toswanya yo lobaka po balanga te phrase nange ezalaki ndenge wana po ba papa bande ko déclarer ba parents ba o déclarer la championne na boteli bana mibale to fandi ndezo beta lisolo yango boye de toutes les façons pe obala na nga été bongo ka ndenge ezalaka oloba moko olobi moko ndeka ezalaka na couple mwa ba dispute et tout alobi la championne mobali akenda mobala kenda laka te bandeko abi Kevin kuta yebisaki mwasi ake koluka musala na Congo alaka ki omwe mwasi na yeke tenga na ke yanga mobali alaka te a changer na numéro ya téléphone car na même mboka bofandi akenda na ye akoma na mwasi mususu donc yondo komi ko s'inquiéter yango boye ndenge nini te mobala ye ko zongisela nga maloba kete de toutes les façons tobala na pété la championne a vertige verquiti
bozan na likanisité nga na comprendre lesebo ndenga côté studio wana eza douleur azoluka le msa sala eloko moko boye po apesa mobali ne pasi azoluka le msa sala eloko moko boye atira attention ya mobali ne mokili ekotela ye bapaster boza wapi bozomona nde lesebo aolela te lesebo akomi ndolu women nde lesebo akomi atalaku te me atalaku ya mwasi babengaki nani atalaku kezi lesebo akomi atalaku kezi bandeko lesebo akomi ndulu women likola bolingwa Kevin ndeko mama lobila champion pasi na motema ozoka neti kana lala na kufa na nga mama na nga kufa bokola biso na pasi boye na lela eme douleur nga na zwaki ta mobala boya kingai alaka te kaka boya changer na telefone yo zoluka mobali nzoka mobali sa koma na mwasi mususu na même ville bofandaka na lobi nzambe yango nazalaka sali te nayeba kosokola te mobala yokaka nga solo nayebi kolamba te naza bien épicé te nini kaka la champion na se posa ba question na se posa ba question yo koza na likanisité ale sala kinga lokoa netsuki ndenge ni loke mbwa bakati singa et là te li échanger azui ba biloko nyoso atie en valeur ya hey alobi encore peu poitrine eza ya babilité ni ya ba citron eza ya ba pamplemousse o evimbisaka libaya donc moi soki alati libaya omo mpenza ke libaya efandi eza te ke o ya babili ya bapample ya nini ya citron te abi pamplemousse mpenza soki olati libaya osali nini libaya efandi ale sikoyo amatisi yango nastro donc ezomata ti awa donc soki oza kuna ozomona déjà poitrine bongo bilatela mwanza mokili molungi alobela championnat biloko kaya mokuse mama ya bana mibale ofandaki na libala obande kose respecter aledi ku kaka boye donc iloko ya puberté bandeko puberté ezalaka na 14 15 16 17 ans te o bamisusu bavivaka yango mpe na baage moko boye puberté ya 40 ezali même ya 50 ans makambo asala te na bomwana osala ngo na nini yebisa ye kaka ke aviva puberté te makambo bana basalaka siko ye asala ngo na mwana te aye kosala ngo na kimokolo nde ozomona moto akomi lokola neti moto balaki mbongo neti moto abongisi mbongo maboko miso kaka na se neti moto azotombola mwa mesi liboko kaka boye donc ngai ya puberté na ye nde bandi wana alobi la champion naye kosala kindumba moko nga mona koma koyoka soni nakoma koyoka soni ke mobali wana penza ya bimana nga la champion nakoma koyoka soni nakoma ekobetox na osala ngo pe ya kobomba mateke te yo loko otiki nga na mwasi kitoko na vrai chéri la champion na ndo osala ngo ya kobomba na te mokili mona na fête lelo na ye na mobali oyo o anniversaire mususu bokomona nga na mobali mususu donc wana na bikolo ezokipe te bandeko abi motema pasi naluka no nayeba na ndenge nini po kofanda na mobali moko bambula ebele lere mosusu yo so komaki na yo oza non épicé ozoyeba te alobi okeya wa douleur wana ezozala mpe couvrir te pasi wana mpe ezosilaka te nabiki te il faut na se ressaisir alobi la champion na shoka bolingo bino bomonaka yango ezalaka nini bato nyonso to bakoka komaîtrise yango te de nature wana na moto moko calme me ndenge likambo ya important oza na likambo wana likanisi te soki na otala lesebo na oyoka mawaya moko nazoseka mwaye eza te bandeko mwasi ya Kevin ko ayembeli ye nzembo bozela nano natya boyoka donc omoni lesebo akomi ndulu women akomi atalaku kezi ya mwasi atalaku ya mobali sikoyo ya mwasi bakobenge nini merci na ndenge osuni ngai yoka mwana mama akana ata kokota studio na vie ya studio ya studio oto oloba studio mama ngebi te ni pala jum oyo eza studio musical bandeko botikaka la champion ayembaka na ye yawe ya bikamwa na temps normal bozela te na banda koyembela bino na batemps oyo soki ndenge nini na ntango ya bipetre na temps oyo le terrain mabulu te yoka lesebo nzembo asaleli mobali na ye kokendaki mosala olakaki ngo okenda ye mosala zwa mwasi lokola lesebo twana problème bolande
Hey, Kevin. Hey, Bitina Linga. You make me cry. You make les femmes cry. Kevin, why? Hello, Kobo. Hello, les sebos, maman, mwana. Toleli au fort. You make me cry. Bandeko, yo si basaelo nzembo. O na boya ka mwana mwasi yo boya e muteme ningana te. Tala Kevin basaleli nzembo. Bandeko to oseka ça fait mal hein. Bon mon ka moninga zo yemba yemba comme une woman, c'est pas parce qu'alingi, mais ça peut-être sa façon de se défouler. Sa façon peut-être de faire quoi, de demander l'attention de son mari, de demander peut-être l'intervention des pasteurs et tout, des pasteurs et des pasteurs pour atoloba en français. Hein? Des pasteurs et des pasteurs, donc pasteur est mêlé. Baya kosani baya bana ko intervenir. Ndeko mama lobi la championne. Na komaki na kindumba moko za likanisite. Mibali nyonso tu ya bikolo kobima na bango. Na lobi kete ezalaka pe boye te. Bato mawa o bayeba ki shock na ngai bango nde basungaki nga. Ba oya kochola. Ba kome ko utiliser nga na ndenge ni la championne. Koloba loba. Koloba loba la championne koloba loba. Yo koloba na bongo ba memeli mobali na yo. Yo koloba na ndenge wana ba memeli mobali no. Yo koloba boy ba memeli mobali na pasi kaka na motema. Ngasiko na temps ya choc okosa nini. Okoloba na ba défaut nyosa mobali tout na ba virgule na ba ndiadio ande ko beta na ba studio tout. Okoloba ngo. Il s'agit ka bokuta na mutu la nzela tout na yo papa bana na yo. Mais avec na batu mususu, ayebi kozo passer ba moment difficile, azo sala nini, azo protéger. Elle n'a même pas besoin de savoir ndenge nini salima ki ndenge nini te. Yangwana na tango problème. Ezalaka très important que vous bien entouré bandeko. Na tango likambo, ezalaka très important que vous bien entouré parce que si tu es bien entouré, yaya bako salelo penja fondation ko, hein? Baka munu mesure uniquement kaya yo. Bako sunga yo. Oye bana kosala nini kotenga mate. S'il s'agit de pleurer, on va te dire plaire. S'il s'agit de crier, crier. Mais ressaisis-toi de toutes les façons. Bandeko, laissez-moi comme une doule woman. Maman Msalubi la championne. Sonye yaki koleka. Sonye yaki koleka. Siko tango moneti kuiti koma kusila. Kuiti komi kosila, kuiti ezate ke na meli masangame. Makambo na kome kosala, mutema e bandi ko accepte ke te mobali ke ya kozonga lisute, okoma mona ngo normal, mon pe koseke zongi peza koseka ya solo, ale sikoyo kuiti komi kosila. Na komi ko regrette nde na tambwisa ki bomo inanga. La championne n'est pas ça une année. Na bimina mibali 4. Mibali 4. N'est pas ça une année. On a tiré les sala te na vie na ngai. Même atana bo jeunesse kuta nzoto ngeza laki malamu la championne ni nduta ni nini no sidi na sidi kivu kaka boy na tika la ko sala te. Mena ki mama mobimba nzoto ese boti bana ndenga na eko sala buzoba wana. Donc pona koloba shoka bolingo ngai bomangai. Shoka bolingo salisanga makambo nga na sala te. Mais ça très important tant mutana na shoka ozana bato baza malamu. Aux un entourage à malin. Ce qui était même entourage, on a ba osani, ba ko exposer yo. Même entourage, on a ba koma ko kabwele mibali. C'était ça. Mibali on a bimana bango ba camarade na ngai. Oyebi ke mutu ba ochi ko boya ya za ko lela le yo na minute wana yo osala nini, otindi kelanga mobali la championne na ko embrasser ye. Na ko yamba ye na ko yambeka ka tel na ko kamatisa ye bizu mwa. Abi na ko yambe la championne. Donc, ceux qui s'accordent à wana te mais yo moko imaginer pour na choc mobile akei ou te na connaissance na moko bo connaissance wana siko eko sengani na moment ni yo ko proposer moninga na yo
Moment baboye, moment aza kolela lele pai na yo, moment aza faible. Abila championnat, c'est très important. C'est très important. Ceux qui n'ont pas possibilité de se moi, se laisser bon, c'est moi ma cambo zo sala. Lelo bente lobby, on regretté ango. On regretté ango parce que ça non moi il faut bala. Mobile wana ko mona ndozo sala o lela mobile wana Kevin. Alors moi la étiqueté Kevin aza étage à souka na yo. Ba makambo mususu wana ekoyoko ya kosala nini ko tourner contre ye. Je vois vraiment qu'elle est mal entourée parce que c'est comme si bato bakomi kolinga kosala nini ko utnitia ye yokanga ko use ye ko utiliser ye. Alobi la champion na choka bolingo e bomaka nga ebimisanga na mibali kilikili. Laissez bo eyembisi koyemba. Laissez-go pardon. Laissez-go eyebisi nzembo. Laissez-go choka bolinge comme monsieur star. Soko betika na YouTube laissez-go akobima. Ata soki na combien de vidéos. Alobi tala niveau. Tala niveau. Bandeko, ndeko mama lobi natanga problème to sani to se ressaisir. Natanga problème de kambo se komi lem so to mona ngo lelo. Me bato ba obosana. Ya tikali na YouTube, ayebi nzembo, lem so pe kokota na studio ya ndambo bente déjà na YouTube déjà c'est bon. Mais c'est quoi tant que moi si carrière ezana. Ozana no jeune. Lelo bente lobi ko bate na lingi na nga ba Congo mani te na kizongela ba Zulu. Siko. Oyembi na lingalo, oyembi na ange, you make me cry, you make me cry, you make me cry. Toboyi na biso te. Est-ce que bango baza na culture wana ya ba ou bente ezandenge nini? Peut-être. On ne sait pas. Mais ndeko mama lobi ke ye makambo ya sala. Et ça est tellement sonné qu'elle est obligée de déménager dans ville wa bande ko fanda. Na ville wa bande ko fanda comme elle s'est comportée comme une pute. Ba tonton zazape na bato ba koya ko tchaye mato ite ba kome koya ko tchaye mato pourquoi parce que ba mona ki légèreté n'est juste pendant quelque temps mais sans oublier que te légèreté n'est zala ki di ya choko ya zwaki nde ya mwana abila champion biso soki ba choc eza to kenda pas ba psychologue te to kenda pas ba psy pourquoi to mona ka neti ki to kokoka nyonso mais za na makambo musi de senga penya ke okuta na psy a aider yo ndenge nino koyeba na ko kosungama na makanisi no na ba pensée na yo po soki te ozalaka pasi soki te ozalaka mawa ndeko mama lobi shoka bolingenge bomaye abilelo ki mikota naza mie placé ya kopesa laisser go conseil puis na bandeko nyonso tout o bakoki ko se retrouver ke mobali ya boyo ya makambo yaka la champion nazo mobali mususu nazwa mobali mususu soki na lobi awa ke mobali onga nazwa ya sika leki o ya kala boloba kaka bilobela mwanza me na koloba na ngai te zela natindela o foto ya papa bana ngai ya liboso natindela na foto ya mobali na ngai ya lelo papa bana ngai ya lelo bandeko mama na biso aza na raison eza te ke pona nini bino boyebi la champion na ntango na tali na bi tchetcheria c'est du pétrin penza le terrain mabulu oui mobali kitoko oyo alingaki amikufa amibome aneta kende kozwa ata maladi tina ba Sénégalais akomi kotala bwazo ndima te mutu neti apakoli kuta ata mafuta te mbebo ya kopasuka boye nde penza alia mwambo na nga nzambe na ngai nzambe akomi ko regretter mais c'était déjà trop tard donc ce sont des choses à éviter yanga lobi na nga na yebisa yo ozolanda la champion ozolanda liki na TV soki okutana na likambo pasi sambela nzambo ozala bien entouré po soki oza mal entouré bakope so bakosali so makambo moko oya koregrete ekozala déjà trop tard bandeko bolingo ebomaka love ebomaka love eyembisi lesego boyoka You make me cry, you make she cry, you make her cry. You make me
C'est samedi. Kevin l'a quitté. Donc il laissait à lobby au laka qui est nzembo ezali boye bayembeli mobali neke alaka ki ake koluka mosala na Congo po asunga ye na mwana mais sima ya mikolo après des jours aye koyeba ke abali donc motema na ye eza kolela donc Kevin lui a fait pleurer. Kevin, you make her to cry. Donc voilà. Yango wana. Oh, eza English of Africa yaya. Kobuka na gato lukaka o ba article ba nini yaya. Ça dépend de celui qui l'écoute. Kokenda na ba anglais ya ba marche longue to kati kaka. Hi. Me don't understand. Me listen me no understand. O kati ngonde wana inutile ezaka ke o message za la passer. Hein? Vous comprenez? N'est-ce qu'en français. Moi, écoute, mais pas compris. Ici, les coquins, les français, les congolais, les marches longues. Vous voyez, tout, il y a un mot qui est bon pour les français, les qui milaï. Bamboka, les français, mais poussé, nous avons quand même évolution. Pourquoi? Au lieu d'un bossé de Makambamboka, lui là, il a gaffé. Kuna nini? Ah! Yaya, katangoka na mukuse, toleka. Isa makambo ya kati. Te, pande kunangai, bolingwe bomakao. Bolingo bomaka patela motema na koleka nyonso o mona netikete nzambe mobali lokola Kevin na minu 44 na munoko na koza isusu mobali ye lokola ye wapi mibala mikolo bazaka na ba 32 ans soki belé 33 ngana ya kokuta na mwa mobali na ngai ya 42 ans ya oya kokuta na pe kutu ya plus ke wana ezaka makambo kaka oya kokuta na mobali okuta zaka na ba 50 ans ya makambo c'est vrai ça fait mal mais au lobby, il faut se ressaisir. Pour boyer, et comme il sous on peut ça malamu te lobby de capé c'est solo. Et comme on peut ça vraiment malamu te mamu. Ce que ça na bateau baza tout autour nanani on a laissé go. On commence à le tirer pour utiliser yendengo wana parce que ça na passe. Ça vraiment na passe. Denga za wana so yeba tout na makambo mususu kuta to koza la intimité. Elle peut être aussi incapable de répondre pourquoi parce que ça sous les chocs. To meka kosala ni ko épargner ndeko na biso na makambo oyo ekoki kosala ki enyokola molimo na ye même ya mwana après des années pande ko na lingi bino ya trop aimer partager bonde bolimbisa molili po natie mwinda wana te o epelaka makasi donc voilà aimer partager kozanga surtout ko s'abonner te tokutani mbala sima na ba émission mususu ya kafo kafo rappelle-toi juste que déception ya bolimo et soit mais avec le temps ça ranini et kendaka et comme le quoi cicatrice ba cicatrice muso e mona na ka mais cicatrice muso mona na nango te oyebaka ki linza ke lekaki awa mais na sakaison na cicatrice te mais ba passe muso etika bilembo na motema mokilango ya nzambe zaka ndemo wana vraiment na lingi bino ya trop aimer partager kozanga sur toko s'abonner tokutani mbala sima na ba émission ya kafo kafo c'était la vôtre la championne la femme à plus de casquettes depuis la Suède. Bye bye. Quand c'est HTV et na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso mama masolo autrement dit apisho kuno ko se retrouver théâtre politique masolo oyo esungaka na théâtre pona bino ba politique pona ba balingaka musique pona ba balingaka musique awo ko se retrouver s'abonner mama okozala desite awa mwasi mayelinda kosala mosala awa ezali la femme na taille mwasi na likukuma ya yayo soyoka sabone po yoka lolenge nini kumasexi sabone massivement liboke mokozala desite affiche nde makambo